Oza na commentaire de place. Commentaire exact na. Bo sikoyo tozonga na mukanda proverbe 38:9. Nzambe kopesa ngai nini te? Richesse te. Nokina sala nini? Nokina kozangela yo. Est-ce que ça komona teke mama oyo? Ezalaki malamu pone na tama zaki pauvre za komona na église za kosala Nzambe. Qu'est-ce que komi na mbongo et pesa nini? Akomi kozangela Nzambe. Akomo zanga église. Akomo zanga misala na barone na église nyose ke kondi mane sa nini? 1 Timothée 6:14, introduction ce matin, on se balai de place. Oh, eza koloba nini? Bolingo ya mbongo ezali source ya ba mabe nyonso na mokili oyo. Soki pete ba o nyonso bawela mbongo babungisa na kondima na bango. Yena suka ba mitape na trouble na ba problème. Omoni teke sikoyo ala kona Nzambe. Boko yiko discuter na ngote ser na ngai. Aya tuka eza ya solo. Eza ya solo. Ukomisa ngai riche te nokina sala nini? Nokina na ya kozangela yo. Ukomisa ngai pete pauvre nokina sala nini? Nokina ya koyiba. Est-ce que si omona mutu na se ya pauvreté akoyi moyibi pesa biso scénario yo koyiko zala na yango? Ina po azala akomi pauvre akomi siko koyiba pona nini? You know, asasu na ba moyete. Siko moya ko vivre za lususu te, faut que koyiba. Mais siko za mundimi. You know. Yeah, oza mondimi siko bato basaka ni vraiment place oyo na mona sina suki mayele donc mayele wana necessary ye ake koyiba. Donc pauvreté pesa source ya nini? Ya koya kozangela Nzambe. Yeah. Donc makloba na Nzambe na proverbe 30 ekokani. Ekokani. Ete Nzambe kotika nga pete nga koma pauvre nokina sala nini? Nokina ya koyiba. Nokina kwa moyibi. Lilo wana Nzambe ndeko na ngai kotikala koleka te. Lilo wana Nzambe ezali verite ya wana mpoko lelo ndeko na ngai kokende mosika te. Mateya na biso ekolekelaka na proverbe 30 banda na 8 tina 9. Ekozala pe na 1 Timothée 6:14. Malgré tokopesa yo verset biblique ebele mais mama ya likambo toza kokende na mpoko lelo kati na les deux versets oyo. Mais makama repole les ate potana makama ebele ya kosala awa ya kotraite pe ko analyser sujet ya mbongo eza pe munene. Mama ani yebisa ngai ba makambo nini weza kotinda bato ete bakende koluka bakoma na mbongo. Bon ezali koma bato bazali kosala bakoma na mbongo. Bazosala mingi bazosala nyonso pona kozwa mbongo. Babususu bakoyiba. Koyiba wana ake abuki bank ou bien ake akotra magasin ayibi. Ou bien après tu n'as pas ayibi et là qu'on est sur tête à comment on a que quoi teke on a compris pour qu'à soit bon donc nous sommes les autres n'abatou basa makamabe bon tous on a nous mabindi parce que émission les amis ni concerné ba chrétien na nous ça va pas yo kabiso kwa ba biso ba chrétien comment analyser kama kambo siko sio mona mtu aza chrétien ni pesa kaya trop bon vous mettez au kota na banka yibi ya buki bank yeah na sina mona yango. Est-ce que vous avez une sorte de yiba musoro yo ko mona pesa kwa dakati na biso ba chrétien ni tuza kwa yiba te tuza kwa yiba. En tout cas eza na ndenge belé mususu na bank ozo sala na bank ozo comprendre ozo sala na bank sikoko ba mususu ba yiba na ndenge ni na bank ba ebike bazana so ya montant moko boisa so moko fandi wana yo zo yo mbongo ozo sala ko na mayele sans bank eye wana pe eza ki moyiba. Ezali moyibi mususu mutu ayeko bisa mbongo okomi kosala avant mutu opesa mutu yango mbongo mutu yango atikela lisusu mwa mbongo nano mwateke église na projet et puis mutu alobete di sac oyo ake na mbongo église ake kosomba yango bongo ntango ake kosomba kuna ore de 5 sac ya somi kaka 2 sac wana pesaki moyibi yo omoniki wana pesaka koluka nini mbongo n'est-ce pas azoluka mbongo ya wana pene ezaki moyibi yo omoniki ka mosusu biso okoki kosipote na ka mosusu nini bato baza kosala po kaka koma na mbongo basala tu akoma kaka na mbongo po bible elobi ete po lingo ya mbongo mosusu bapesi oka mbongo ou bien boza na nani projet nani moko bona kaka boapesi bino mbongo bosala babiloko oyo bato balia ozo comprendre ozwi mbongo yango ya fait balobi ok bambongo nyonso tomoni tokodepanse tosala neti $50 yo ozwi $50 wana odegrine na ndenge na yo olie odepase $50 ozwi kaka oke odepase $25 ou $30 mosusu wana otie na poche wana neti ezaki moyibi yo omoni ke bamoni ete me Nzambe amoni yo ozo komi frenaka yo moko biloko wana nyonso Nzambe alingi biloko wana te
même si ozwi mbongo yango sepeli yebaka kofuta yango mosusu eza ndenge nini fo bomana ozomona boyoka oke oyibi bozana mutu na yo moko boboke boyibi mutu wana ntango boyibi yango boyibi mbongo omonike poso bokabona mutu yango mbongo wana dimine lisusu otanke oyibi mutu wana ozwi mbongo wana yo moko ozwi mbongo mosusu mamafia merci aussi likolo eza bakaya bamiyibi eza ebele kani lisusu eza nango oyebi ete bato baza kosala nyonso mpo komaka na mbongo avant ke mateya na biso ekoka kochauffe ya mosusu bonganga bakoyebisa yo kekende kapanga wana opesa yo nguma ebana koboteaza riche n'est-ce pas nakamona ngango aza riche te me bato bakendaka koluka bango yango kutu nalingi koyoka yango te change tourne page parce que ngango déjà première question a échoué aza kutu riche te avandaka na village mais bato bazokende kotrouve nganga bakoma na mbongo n'est-ce pas bolingo ya mbongo bato bakoki kosala nyonso batangisa makila parce que kokende pa ndako nganga ezaka kotangisaka makila donc tourne page na me nazwi yango eke bato bazokende pa nganga après ya kotangisa makila po wana nini mbongo omoni moninga mosusu ocommerce na ezomarche bien otuni yo ozosala mpena ndenge mpo ya yo ezokende bien motu wana moninga bayebisa yo oyebi te yaka pa paster na biso paster na oyo okanisa eza paster nzoka nde paster tokomi kuna paster oyebisa ekomi sikoyo makambo tourne ozo comprendre mpo mosusu bakomi kokosela paster bazani paster te ake kuna oyebisa ye pesangaki ngani nde omona commerce ekobonga nyonso wana baidolate ekoti ozo comprendre donc bato baza kosala mpe idolatrie okaka bazwa nini mbongo kani lisusu pesanga ata deka ya suka koki kozala ngo ya makasi bato baza kosala yango mpo kaka komona mbongo mpo toyotante kosupporte oyo mokanda ya nzambe na 1 timote 6:14 oyoke kowela kolukaka mbongo bato bakoki kosala nyonso mpo bazwa nini mbongo nini su bato baza kowela kaka basala nyonso mpo kaka mbongo ya mosusu donc ekaka oyo bakopesa nini ozwa chenete oyo biloko ntango oteka ozwi mwa biloko oyo soki mpo ozwaka banyonso wana esaka baidolatre mosusu opesanga mwa akondima peta apesi mwana yakei mpo azwaka mbongo wana nyonso wana eza idolatre ozo comprendre mosusu kindumba oke kosala kindumba ozosala ngo mpona nini liboso nazala kokasa basala ngo mpona plongement nzokandi mpona mbongo okomi lelo osali yango lobi mpona alenge okomi neti mosala na ye sikoyo bon ça va merci c'est na na siko yo kayo oui mosusu kokosa kokosa mensonge oye kuno frère pesanga $20 wana $20 wana soko pesinga na kobeta match pa ata na obima pa 20 wana komoni koma 100 ozwi mbongo wana olekwa okosi te okosi ya yo okeye ozwi na mbongo wana omeli okeye yo kanti omeli osepele ozwi mbongo wana okofuta yango pillage oyo bapillage osalamaka nyonso wana timoyibi lisusu okende kobuka bastora batale boyibi osabote basabotage ekoti nyonso wana eza timoyibi nyonso wana osali yango biloko ya yo te okokopie na moyibi wana eza timoyibi merci c'est ngai eloko moko nalingi kaka kopose siko question koyebila miso nasonga nasalaka sarclage malgré lelo sarclage ekozala mingi te kozala makambo ebele ya koloba awa nalingi ya koloba ete eske nzambe aza kopekisa tosenga ye tozala bariche te toza na mbongo te noki tokóma na envie ya bamakambo nyonso oyo tokóma pa pauvre te noki toya koyiba sikoyo bible mpe eza quand même quelque part koencourage te mpe kobenga bariche parce que mbongo yango moto kotonga na église mbongo yango moto eza misala ebele mbongo eza très utile na vie na biso d'après yo mutu so akomi na mbongo d'après société na yo d'après connaissance na culture na yo na village na yo ya mbanzambumu kuna ya kisantu kusa ya kinshasa nini mutu esalaka mbongo mutu siko so akomi na mbongo d'une façon normale comment azwili mbongo na façon normale mais akomi riche comment à travailler donc ake na mosala a travaille dire epuis akomi na mbongo ake na mosala a travaille dire epuis asali bafere po salaire opesa nango patiki richesse bose na première réponse kaka parce que ndenge nalobi lelo bakama sarclage eza mpenza mingi te soki sarclage ekosalema question miyano te okoatake directement tika bandeko nyonso toke nano kozwa mwa réponse toke na kotanga mokanda 1 Samuel chapitre 2:7 mais mpona bandeko bakozwa na ntango kone kotanga biblia na 1 Samuel chapitre 2 verset 7 te tika boyeba ete
Samuel 2:7, 1 Samuel 2:7, eza koloba ete Nzambe kaka mutu akomisaka mutu riche. Franze esili te, verse esili te. Ebakisi mpe lisusu ete Nzambe mpe kaka mutu akomisaka mutu nani pauvre. Sikoyo tosala mpe po avant tokende kozwa répondre na biso po tokende mpe na connaissance ya makasi ya koyeba ntango tokozwa mingi tokodebate. Touti kosala po entre Nzambe kokomisa ngai riche te noki nasala nini? Noki nazangela yo. Kokomisa nga mpe pauvre te noki naya koyiba. Toye kobalanse yango te, oh bongo bapauvre kaka yibaka. Non, bariche mpe bayibaka. Oui, c'est pourquoi bato baza koyiba parce que envie ya mbongo oyo eboni na mokanda 1 Timothée 6:14. Mais sikoyo ngai nauti mpe kopose question, nani yango moto oyo okoma riche? Parce que richesse mpe eza permis motu mpe okoma riche. Yo olobeti na kotravaille dur.